Bango na bimaka na ndako bato bayabe na kaye koluka. Ah! Bato bakoma kotunanga. Ngo utaka wapi? Alobaka na bango zali mosana. La nanzembo yo. On comprend que la réalité les comme la Jésus de nuance battering. Si ayemba ngona banzembo. Asala bino nini. Mora bato. El moment modération pe la ka. Boni mutema mabe contreferre. Boko kate. Obili mière muto ponami na bakoko pe na nzamba ke la likolo na se. Bakota na nzela na te poke pema. Tant que je serai Jini Way. La kacha planète. Tant que je suis Mouchiribara Jini Way, force d'argent. Les yeux de nos ancêtres. La voix ancestrale. Tant que je suis vivant. Mouta aussi mara feu. Avec force. Babunda te. Tokobeta martyr nanko. Fera obeta. Oh. Fera chaki concert na nini na palais du peuple. Papa wili badate. Fera comment sur salibwe papa wili. Asala bino nini. Baini nanga baluka ka nini. Fera yema makambo wana. Ah fera sala nini. Asala bino nini. Kemia na ngaye kemia fame. Mama mare aye mama mona. Angana koma konyo kama ngana koma kosambwe sanzotwe. Ngai mobale kitoko boyena koma mungamba ya bato. Do fera koma mungamba na bino. Bandoki. Maintenant. Des martyrs avec Chetani. Fait rigoler la batterie, Jésus de Nuance. Concert au Ezali. Monte. Ba préparer ba billet, ba miso ba okita déjà Congo. Ba osala ba réservation ba misusu. Soyez très prudent au rythme de signe. Parce que dans le moment où tu préparer 24 juin avec Jésus de Nuance batterie fait rigoler. Ba dongolo mi sope ba telemi. Ba koko ba lobi na ngai 5 leaders. Na lobi bien 5 leaders. Nakata mboka. Ba leader politique te, ba leader musical, ba mise ba leader. Na 5 nganga na bango. Ba kota ki stade des martyrs pour ba détruire concert. Ya fait rigola. Jésus de Nuance battering. Koto yo gouvernement et bien ici Jean-Claude Van Damme na Jakissa affaire monge ko bana wana soki le 40e mais ko suka le 24 le 24 ka concert affaire ndé mamna bide osuka Van Damme Jakissa baya te biso martyr ko beta mananko Jean ezali moi oyo ba gauloise ba gladiateur ba kozela événement munene oyo kozala na stade ba kendaki ba corrompre ba sécurité wana ba kotiti na kati ba sala ba cérémonie na bango koza mabele ko sala soki nini kaka po concert wana mukolo wana kufezala échec ezala esimbate mais ba bosani que combo ya stade wana ezali stade des martyrs. Le frère Matou Samuel, actuellement pasteur Matou Samuel, aurait été au cœur d'un scandale. Amélie Ndekomoko ayaki d'abord pour assembler un problème. Nasima Ndeko a proposé ce qui assemble le pangu, ce qui peut terrain à Kinshasa, après ça kimbongo total local 10 300 $. Matou Samuel allait yango. Ce qui s'est passé à la suite, lorsque j'ai payé les 10 300 comme à compte, si je l'appelle comment l'évolution. Oh, ça évolue bien. Les tracteurs ont tombé en panne. Ils vont fixer ça. Et puis, ils vont reprendre le travail. Ok, merci. Et par après, je me suis dit non. Maintenant, j'ai le reste d'argent. Je veux maintenant que les parents puissent aller voir les terrains. Et puis, je vais payer tout. Alors, lorsque les parents sont allés voir les terrains, ils ont trouvé qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas les travaux qui avaient commencé. Vraiment, nothing, comme on dit en anglais, rien du tout. Lorsqu'ils sont revenus, ils m'ont fait les rapports. Je l'ai appelé, je lui ai dit en tout cas,
je ne veux plus les terrains là. Je veux que M. Papi puisse me rembourser de l'argent. Il dit non, les terrains, c'était pas pour M. Papi, c'était pour moi. J'étais surprise d'entendre ça. Ok, comme c'était vous, maintenant, rembourse-moi mon argent. Il ne voulait pas rembourser. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Bonjour, bonsoir. Ça dépend Ngonga Oebozui, conseiller spirituel qui est Jinwei Mochiribara. Chambre de monnaie, force d'argent, les yeux de nos ancêtres, la voie ancestrale. Motoyo, Nzamba tinde la bino na bakoko, Moto azali solution. Oyo Nzamba que la likolo na se apesaka solution à travers lui. Parce que Dieu suprême créateur des cieux et de la terre bénit toujours à travers moi, guérit toujours à travers moi. Voilà, c'est toujours à travers les gens que Dieu bénit, mais n'importe qui t'es. Nzambe wana pambolera toujours à travers conseiller spirituel Jinwei Mochiribara. Lelo mon spirituel est révélé nini. To bakoko penzamba ke la likolo na se. Batindi Jinwei deva ba poste téléviseur na bino, ba PC na bino, ba téléphone na bino. Po na apesa bino message nini. Mbote na bagolo ba gauloise ba gladiateur partout au bino bozali dans le monde entier. Na yebi totikali na mikolo to ba semaine ya kotanga parce que tout ça déjà dans le mois de mai. Bientôt aussi là et puis tout kota juin. Juin zali mois spirituel. Juin zali mois ya indépendance. Juin ezali moi oyo Jinwei Mochiribara chambre de monnaie force d'argent. L'histoire banzambe abotama ki le 30 juin. Juin ezali moi oyo ba gaulois ba gauloise ba gladiateur ba kozela événement munene oyo kozala na stade de martyrs avec Chetani. Ferrego la batterie Jésus de Niance. Concert oyo ezali monde ba préparer ba billet ba miso ba okita déjà Congo. Bah, on a la réservation, bah, misusu. Kaka pona événement, on a le 24 juin. Boyebi tango bénédiction, ton élévation, yaka. Mongoni sera toujours pembeni. Dans la spiritualité, il est écrit soyez très prudents au rythme de médecine. Parce que dans le moment où on peut parler 24 juin avec Jésus de Niance, Batering Ferrigola. Badongo lomi sope batelemi. Bakoko balobi nangai 5 leaders. Balobi bien 5 leaders. Nakata mboka. Ba leader politique te, ba leader musical, ba mise ba leader. Na 5 nganga na bango. Bakota ki stade des martyrs pour ba détruire concert. Il y a fait Regola. Jésus de Niance Batering. Bakendaki, ba corrompre, ba sécurité wana, ba kotiti na kati basala ba cérémonie na bango koza mabele ko sala soki nini. Kaka po concert wana mukolo wana kufezala, échec ezala esimbate. Mais ba bosani que kombo ya stade wana ezali ni stade de martyrs. Ba martyrs ezali bato batangi samakila na bango. Pour Nekolo. Ba martyrs ezali bato ba kufela peut-être nation congolaise. Nde bavandi kuna. Sikoyo bino ba leader ya jalousie bozu 5 nganga banganga ngope ba charlatan ba marabout ba kacher banganga nkisi ya bikeko bazwa balusi ba saliboy. Baza ba spiritualité. Un magicien na lobaka mingi bandeko fubo yokaka différence. Magicien azali spiritualiste azali juste mutu a démonstration akoki ko démontrer cercle akomi ko bimisa mbongo boy impressionné yo par rapport bengi ozangote parce que aza magicien akoki ko zo papier mouchoir abongisa ngo pigeon tombo aza juste mutu ya ba démonstration un marabout ndenge moko
Katcher, azali muto mozo pratiquer tombeau vert. Occultisme, bazo pratiquer spiritisme. Sango mysticisme, bilo qu'on a tout c'est de gagner dangereux. Qu'on a ba travailler na esprit maléfique, esprit errant, esprit impire. Jamais ba propre ancêtre na yo, ba koki kozala na maboko ya marabout to Katcher to sango to occultisme jamais. Le seul unique au travers d'un esprit maléfique, d'un esprit errant, d'un esprit impire, ba propre ancêtre en moto, c'est Jini Wei Mutiribara. Force ou aller devant la télévision. Parce que je suis spiritualiste. Bah, comment comme bien nga spiritualiste? Bah, ça ba spiritualité. Chef coutumier comme spiritualiste ba na mo colonel. Vous êtes sorcier du village, vous êtes juste un kindoki. Sorcellerie a pouvoir inférieur. Vous êtes juste limité pour battre le village. Vous êtes spiritualiste. Vous avez sa moutou mongote. Vous avez sa libala moutouté. Vous avez panzapé libala moutouté. Vous avez jamais moutou malédiction. Vous avez jamais fou la moutou. Vous avez jamais la maladie. Parce que vous allez charlatan, vous allez sorcière. Tel que bangango yobozo mona bakisi baye ba démontrer ko sabino ngai boy kodia ngai kinkulu ngai soginini oto uti Congo central oto uti kabo lukuta. Ça c'est l'escroquerie et ça va mentir. Baza ba spiritualité d'aba marabout ko ba bosana ke bazala ba pouvoir moko maléfique et puis baza limité. Le seul unique quoi benga ka ligne ancestrale oyo ba ancêtre ba tinda o ba ancêtre ba loba à travers ce Jini Wei Mutiribara. Mon spirituel, Babi Nanga Jini Wei, Bato Mabe Bakoti, pour détruire. Le 24 juin, il y a Batérine, Jésus de Nuance, mon amant Marie Makese. Et Babo Sanaïke, tant Bayewana, Nabesprit Nabango Maléfique, Yango Moni, dans le Baraming, tant le Baki, Naba Seri Aliwanabi, Mouto ya Koufi O Babomi Nankisi. Na esprit na âme, ils doivent appartenir à diable. Parce que diable n'est pas Satan. Satan n'est pas Lucifer, il a 3 personnalités. Donc, si vous recommandez, comme vous savez, vous avez consulté, vous avez recommandé, vous avez pas combo na combo na yo, pas tangulo batmo bakufa na famille quand ancêtre le mazan ancêtre noté. Il y a des gens qui prient, qui prêchent même, mais ils ont déconnecté avec le Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Il y a des gens qui parlent même au qui croient que c'est la vérité, mais c'est un charlatan, c'est un aventurier, c'est un escroc. Regarde, Jésus devant Pilate. Pilate a dit Asalinini. Ah, boy, mi bengi boy. Oh, Pilate a dit benga la mone le salite. Na Barabbas na yebo ponina, papa frère qui Barabbas. Mais Christ de Nazareth lui-même. Abaluki, maman morazaki pembe ni wana bi, asali le côté azamwa nzambe. Bon, Jésus lui-même a tourné à yepsi moi si on a dit femme. Kanga monoko esprit ya nyoka. Est-ce que maman na lobaki mabe? Keba na ba prophète ba pasteur. Keba na banganga kisa koki côté ya yo makambo. Mais il est déconnecté avec le Dieu suprême créateur de ciel et la terre et nos ancêtres. Moutako ko prophétiser. Au moins la réalité zo le kana vinanga. Kasi alongo la réalité en route. Il y a le consultant un marabout, un katchar, un occultisme même sango. Azo parce que mysticisme, a salé le voyance, a ebiso talabo. Mais kasi alongo la. Na spiritualité to monaka, peto longo laka. Pe obomité. O pesi loko zuye loko. Et le cause makila te makila so yomo lobi ke nabo matobomi po ezali. Mais spiritualité za karaté que non pour commarer s'il faut boma mutu pour longolo maladie to bazong selo libala to bazong sama so mutu. Non. Pourquoi nazo kota ba détail parce que bato yo bakena ba musicien wana ba binemi ya Jésus de Nuance ba terim fait rigola ba kanisa ki banganga na bango ya mike ona bakena bango ba ko détruire recite il y a le 24 juin beaucoup c'est non. Beaucoup na milimo yo babengi ba martyr batangisa makila bazana nga munabino te parce que ba pesa qui fait vert pour un concert. Je suis le seul unique au yo ba être malobelaka parce que na lobby exact parce que na pamboli muteko ki sakba parce que na kotili kama mutazora toujours un site au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres. Martyr wana na loba ki pona ronge 4x4 na bi kala bozala kaini bokabani mutura muta consulter fonctionnaire quelconque a comme leader Dieu suprême asungi bino bozu producteur asangi bino pour beta concert pour simba botika bakisi na bino ya pampa mabosimba bozala ini botika l'état congolais na producteur va diriger conseil on a leader ngala sa 5e ngala sa botika biloko wana bozala ini na kitaki na pese ba conseil ba ki concert simba ki deuxième martyr yé yande ko tantine fani
na kitaki bomona ki ba vidéo circulaki na kitaki ti na kacha stade de Martyr na sololi na ba ancêtre na tuli bango bolobi nini pona martyr balobi na nga junior wey martyr otopesi yango mu Congo tozate na nga mona parce que muto ya zobeta asali ba pacte na ba surane maléfique ya bomoni manzaka lokola mwasi bomoni na sel lokola mwasi botie ba rouge à lèvres bilamba na suka lokola mwasi surane maléfique o amela kama kila parce que ba voix sirène baliaka mutute baliaka pe makila te na mai tozana 3 séries ya ba mama tozana sirène tozana mami wata tozana maimona nde bavandi na mai ba pesaka pe makambo me ba melaka makila te na toilette tozana 2 séries ya ba mama madame Gege na madame Jacqueline Gege a assuré na sélection pe ya foule atondisaka plein pape saka beauté abenda ka pembongo mais Jacqueline a assuré le plus riche alors na mbongo ko leka ba sirène belé mazala kwa mona SS mais ba sirène ya toilette bazala accompagné na ba démon moko 12 malheur ba benga bomba 12 ba kota ka basi il y a des femmes ba komisa mibali impuissant même likola ba toilette ya komoni moi il faut ça la besoin na cantine ozana venger mobala zana peni tango vanda ka venger fungwa ba vapeur wana kota même na milimo ya likola ba toilette ba urinoir o evandi na ba boîte na kacha ba ya ba bar keba milimo on peut ba vanda kuna keba yo mto sucer rappelle moi si ozo sucer mobali na kacha boîte oyebi ba divinité ni to chaka parce que mutu to akota déjà na boîte akota na venger moi si ezaka na sirène to chaka o kota yango to ina combien po faut etikala mais ce coach na boîte ndenga mokongo oliambo no normal keba na ba prophétie keba na ba fonganga keba na ba escroquerie ekoti na ba marabout ba katir même dans l'église l'escroquerie même dans l'église il y a des pasteurs na oya wana na oya na koma minazano na likambo tali batterie Jésus de Nias faire sala mokili nini pourquoi tout le monde contre mutumoko mutu auto kufila leki na ye bozo ya soso ko détruire site ya makambo wana koto yo gouvernement et bien ici Jean-Claude Van Damme na Jakissa affaire monge ko bana wana soki le 40e mais ko suka le 24 le 24 ka ya concert à faire ndema na bide osuka Van Damme Jakissa baya te biso martyr ko beta mananko avec force babunda te toko beta martyr nanko fera obeta oh fera chaki concert wana nini na palais du peuple ba weli ba date faire comment sur célébrer batwa weli asala bino nini baini nanga baluka nini faire yema makambo wana faire sala nini asala bino nini kemia na ngai kemia famille mama mari aye mama mona angala koma konyo kama ngana koma ko sambwe sanzotwe ngai mobale kitoko boyena koma mungamba ya bato do faire koma mungamba na bino bandoki tango ngana bimaka na ndako bato bayebe na kai ko luka bato bakoma kotunanga ngo utaka wapi alobaka na bango ezali mosangi la nanzembo yo on comprend que la réalité est comme la Jésus de Niance battering si ayembango na banzembo asala bino nini mora bato et moment modération pe la ka boni mutema mabe contrefaire boko kate obi lumière muto ponami na bakoko pe na nzamba ke la likolo na se bakota na nzela na te poke pema tant que je serai Jiniway na kacha planète tant que je suis Muchiribara Jiniway force d'argent les yeux de nos ancêtres la voix ancestrale tant que je suis vivant muta aussi mara ferité wako kotaka na buzo boleka ni okepema olukanga ozonga wapi osangisi atabo osangisi 1000 nganga na bino lokuta naza odela ngana za odela parce que natala bango boui et puis bayebi somo tout le monde bazaka wana balega wana bayebi somo abige wana père babige wana prêtre ya botsakana te
Baba charlatan, ba sala escroquerie, ba tamikemke ba tonzala ba to pasi, ba to mingi na ba Congo central ba ko sabino na nikar ninda ko mo kazaka wapi na kin, ye mo muta pasi apesa déjà mutu nini, afula déjà na zongisa libala na apesa na ni portefeuille, toi sala déjà ni na mikili. Et puis ba mona na wapi, je suis le seul unique à mona na partout. À part d'abord la spiritualité, naza mokonzi na l'état congolais. À part que za mokonzi na l'état congolais, je représente la religion bouddhisme bouddhisme en Afrique centrale. À part que za la wana je suis mécène dans ça la production ba musicien ba théâtre ba tebele na taka mbongo na nganje. Mutiri ba rakota be sur de vie na Congo. Mutiri ba juste 127 charlatan ni yo mona na tellement na triomphal na tandi ba avec les nyonso 10 euros tam so ba 5000. Na salango na bimaka 4 3 heures ko banda lemba pa na salongo tin c'est le daipen batutu kombo la nzela 10 euros salango je suis le seul unique au sanjara vie amuto olingi portefeuille magique c'est moi qui donne ça le moi na biloka ba charlatan o yabem sambongo pour rien appelle conseiller Djinoué Mouchirbara plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 au reçoit portefeuille magique au bomi motuté pour ils avaient bomarango pe motuté et le que bomara motuza valise magique parce que sans 100 000 au fout 4 000 euros lié na moto mais portefeuille té ça n'a rien à voir ni avant ni après na famille na yo au ko boma motuté non se suma makana mbongo nous se fouta makana mbongo appel conseil Mouchiribara plus de 143 81 330 54 38 na kebi sibino batu bozo ke na ba martyr bozo na ba cérémonie na bino bozoba na kebi sibino botika ferré à préparer stade na calmement oh bambonge mo ba ko sabino te ba golo ba gladiateur oh concert rozate concert ezali pano e mataki vandam soki jaki sa ya te biso to beta na nko pe ko za la play ya kake muta kufate. Oh, comment va-t-on mieux faire ça? Venons sur le plan christianisme. Là, nous avons parlé pour notre pasteur. T'as la pasteur va comme escroc. Pasteur va bengi Matou Samuel, un escroc. Pasteur Wana a coupé basse belé, puis basse on va payer manakimia. Ils allaient à couffer la cabassa, couffer la bataille, ils allaient à nini. À ça qui va partir dans le bel makambo on a sirène maléfique aussi parce que sirène maléfique bénéfice n'est pas makila ba vrai sirène balia na baro makila te balia ka bitabia jaune balia ka or balia ka milk ya mai o bana ba ministre confort ba mesa bana ba bébé ba mela makila te chaque samedi okene tango ye sirène a tous yeux contrat ya camarade moi si tonine au footinga dans la peso appellation et si kanyo soma ezali sirène à se manifester a to tena cantine tangi monde passe à se manifester Djinoué obingo lobinin ton de quoi ça na posa na yo boy ni na comme moi si na ye camarade na ye to ni c'est le yokol ba pendant combien les années 5 ans a tchebo papier bimina style commence comme ngaka biloko na chaque samedi au footinga doit chaque samedi yo tengande mnano kene ko baka miliki mai or na bitabe chaque samedi na mai yo succès banda ko sirena ko peso tamsusu bozara na famille 100 passeport na babeta dambata bo voyager pe bo sirena ko changer vie en minute mais ce que yeux en tant que moi si yaba ko linga moi si msute moi c'est yo ko linga agogolayi alekani mais ce que zana comme camarade to attirance beauté to asunga yo protection d'entreprise na yo accompagner yo na vision politique na yo lingo comme président de la République lingo comme ministre lingo comme ni na ko pe ko peso sirène na bien accompagner asunga na bon tout comme okoki pe ko zo portefeuille magique et signe parce que expansion to propagande et senga rambongo bon il faut ça là-bas donc il faut ça là-bas matériel il faut corrompre batou na ba bien na ba marambo yo sala pour côté spirituellement na fulo déjà mais financièrement il faut ça na portefeuille pour aider ou accomplir ba mission na yo rolia mutute ndeko wana akufela ki bomonaki mais lelo histoire mo rebimi maman moko na États-Unis à lobby azaki na ba problème na ye alinga ka benga Djinoué et considère appel à moninga ne koti abenga expliquer moninga na ba problème wele kelanga bobo moninga biteza na benga so numéro pasteur na biso pasteur on a Matou Samuel apese na ebita comme pasteur mukoloni na ebiti apese numéro mera bengiye tala boya sambeli pona yo mera après mera tuni na kuna besoin pe ba terrain kuna na bité so na connaissance ba terrain koute zali mapango ezali ko to pamela pasteur Barut ata koti na pasteur Barut abatu que je salue
Malamoko, bayogani 23 000 meratini 10 300. Banda zo 10 300 yamba sous fonte. Mera benga boré comme boré. Total la vidéo, vous comprenez nini mama zoloba. Tolanda. Le frère Matou Samuel, actuellement pasteur Matou Samuel, aurait été au cœur d'un scandale. Amélie Ndekomoko ayaki d'abord pour assembler un problème. Nasima Ndeko a proposé ce qui assemblé le pangu, ce qui peut terrain à Kinshasa, après ça kimbongo total local 10 300 $. Matou Samuel allait yango. Ce qui s'est passé à la suite, lorsque j'ai payé les 10 300 comme à compte, si je l'appelle comment l'évolution, oh ça évolue bien, les tracteurs ont tombé en panne, ils vont fixer ça et puis ils vont reprendre le travail. Ok, merci. Et par après je me suis dit non, maintenant j'ai le reste d'argent, je veux maintenant que les parents puissent aller voir les terrains et puis je vais payer tout. Alors lorsque les parents sont allés voir les terrains, ils ont trouvé qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas les travaux qui avaient commencé. Vraiment nothing, comme on dit en anglais, rien du tout. Lorsqu'ils sont revenus, ils m'ont fait les rapports. Je l'ai appelé, je lui ai dit en tout cas, je ne veux plus les terrains là. Je veux que M. Papi puisse me rembourser de l'argent. Il dit non, les terrains c'était pas pour M. Papi, c'était pour moi. J'étais surprise d'entendre ça. Ok, comme c'était vous, maintenant, rembourse-moi mon argent. Il ne voulait pas rembourser. Bolandi vidéo bomoni mama zolo bazo réclamer mbongo na ye. Tala ba niveau ba pasteur escroc. Yo pasteur ko bon de la moto na problème ina zo solution. Yo moko zana na fermeté. Problème na ye wana ngasi na silisa kango kala. Mais problème na zolo babino boza ba ventrier bino. Bible zolo ba na Mosi 3:7 nkola sala ka likambote soki na révéler secret pas musanete. Makambo botera ba besoin révélation wapi. Parce que la Bible nous dit il y a des gens qui sont appelés mandateurs de Dieu. Bino bokomo lalo la migina komi musala nzambe ba benga yo puis mission ni yozo yoso uto kufela. Na ba sirène o maléfique au koto sala ba pacte ya buzopa. Escroquerie. Na banganga, na ba pasteur bino to besco. Bomoni. Oye mosusa ye o ndeko ya gana esprit de mort, de nzamba sungi na bonde na ye akokufa susute lelo pe asonam, to père de frère d'Abisson. Ba li kolona bino ba faux pasteur. Le komi kombo bola sa Jésus de Nias. Mon kasala ki ba pacte na ye maléfique azolo bangana chaleur na ba pentacle na okufa nango. Par rapport à comme na suka ye pa na yo. Yo poza no affermi to benga motinda mate. O lo sali ta réflexion profonde tout bela ya solo a tout bela popa. O le christian na ba procédure o esengi ya moto ya délivrance. Le ko lo benga mate oza yo yebi pe ba délivrer moto ndenge ni. O memi o bomi se biso moto. Est-ce que beaucoup expliquer ba tout comment faire la prière? Comment être en contact avec le Dieu suprême qui a été de ciel et de la terre? Comment dialoguer avec lui? Mutaza capable même ya kobele la nzamba que là likolo sena ba kokne ba pesi solution. Bino bolongo le batu nzambe bolati batu yesu faux. Yo kasi bato ba yebi Jésus Christ de Nazareth ba kota lo la te po ba yebi yesu te. Bon nationalité mususu ba yebi yesu te. Ba yebi ba kota te. Ba yebi nzambe. Christ de Nazareth est le fils de Dieu mais bino bote batu yesu parce qu'il y a plusieurs Jésus. Tant que Jésus a zakri batu bazako bondre au nom de quel Dieu? Et lui-même Jésus-Christ de Nazareth était baptisé au nom de quel Dieu? Et c'est que Dieu suprême, créateur de la terre, bouti wapi. Nzaba kufita lala te bouti wapi okoma Yesu pambolanga Yesu zonke mbolokomo. Oh! Tata zali bino bokoma honorer moi. Tel père tel fils mais belé la Yesu nini. Bozo bole au nom puissant, au nom de quel Dieu? Au nom de quel Jésus plutôt? Prière à 5 étapes. Première étape est la repentance. Matthieu 11, 28, 29. Venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Dans le cadre du département repentance, il y a des choses qui sont très importantes, la foi et la sincérité. Tu as dit dans Matthieu 11, 28, 29. Venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà, ce soir, ce matin, nous sommes réunis devant toi. Et pitié de moi. Quand tu fais ça avec la foi, parce qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Des Genève, ça pourra aller sur ton monde en Zambazate. Tout le monde se croit. Lis Hébreux 11, verset 1, 6. La Bible, on dit la foi, c'est la ferme assurance, mais pour moi, la foi, c'est comme un radar qui voit même à l'obscurité. La foi tire les grandes choses qui sont de loin. De venir auprès de quelqu'un qui croit au Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres. Chrétiens ont la zongi sabolingo na nzamba kela likolo na sena bakoko na yo. Olota maman na kufa papa na kufa ndeko na kufa lobano bima libana zo boy. Yo benga na esprit de mort parce que
Maté ya pasteur na yo. Les morts ne sont pas morts. Mutakufa za la capacité même ya orienter opposer solution. Yo pe mutotika na mukilo za capacité ya ko bonde la nzambe pa alimbisi mutakufa na masomo. Ba ilanga mutakufa botama mwana botama de 0 à 8 asomba ta somba te batambola ba pasteur ba sango banganga. Bref, ba kokate metan ba ina salle prière na 5 identité ba futi droit. Koko abota mama na bango abi jini we. Bo sala vebo kiti na 4 sika ba lele bembi na to kitsa mwana soba somba. Soki na bino ba chrétien, bele bo sale lango ba croisade ya minene. Na la musibi bembe belao. Histoire ya ndeko wana za osana butika mama wana na beta. Histoire ya Zikida ongume za osanza madeso na na sisa jini we. Soki zaki bino ba pasteur. Le temps est venu, chrétien ne soit tellement, alors que délivrance salibota na ina ndenge ya solo. Alors que délivrance, deuxième étape, il y a prière, les amakile rende mutupi, troisième étape, ils allaient combat, ils allaient Saint-Esprit, quatrième étape, ils allaient combat 1 Samuel 17-45. Lis l'histoire de David et Goliath. David a bomi Goliath pour des choses. Il y a les bosso conduits, mais il y a mis balé combat, ils allaient été Zaki à Saoul. Et il a mis Saoul, Zaki Mikola Zaki a fauté Goliath. David est coaché Kabilok. Alors, il permettre de mille baseki. Mais tant que mon aki roi biro na zama na bomba baleba oksama boko pano za la beaucoup c'est roi permetta qui combat nini yozo seber cause za yote talabana kitoko botina ndako mabale zate yo moko vrai chéri o lekana mibale mbongo mozata na velo tata lopango na kindele te ozo linga pe bana no ba cyber même chose tellement on va na canapé zo talanga appel conseiller Jini we muchibaka plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 ngonge kokyo luka délivrance ya bana na yo so kemba ki pona bango lela pona bango okolela ti wapi. Est-ce que bana faut balela yo poso zolela yo ka faut ba boto la kamabala yo ka faut ba boto la kabomengo yo ka faut banda ka commerce mo avo comme na suke beba bano ki to bana ba relation ba député ba ministre ba tambongo mais soko ba coucher na ba succès na 20 € transport ba so tu trouves ça normal ngoke kokyo telema o luka délivrance ya bana na yo grand joueur mais na ba club bazo engagé te osana bana msusu ba botami bien mais ba koma ba kizengi yo moko butu nyonso ozo sentir auto coucher na mobile na tongo la mko vêtement poli aussi au bala na buto coucher na mobile la buto ndenge nini sur le plan physique mobile a roya bala yo et comme ngonga obenga conseil spirituel muchiribara plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 na délivré to benga na mobile la buto wana po ya moya ya bana no kitoko wana babala pe osali 30 40 na poto mukande zate appelle-moi. Osana ba conteneur e kangama yo so ata 40 50 conteneur e kenda akaboy otongi banda ko kekaboy commerce no so salaka maboko etoboka mbongo evanda tato simbi 30 40 000 € pona mopepe faut surtout ka na tuza na mbongo ebele na salela ngoni osana ba dette spirituelle ozo futa makambo ba nyongo cause ça yote appel conseiller Jini we muchiribara plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 quel que soit continent pays aux alliés au cause de délivrance ta tikotak awa babomaka motote au pesi douana yo au zielo ka tikotak au tamboli 5 à 10 ans meki ba pasteur bat musu binzambi simbite mais comme ngai ngana 5 2 heures de temps ou 1 heure de temps aux tikotak au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre au lingo comme ministre président de la République au lingo comme député lingo comme ni appel conseiller Jini we muchiribara plus de 143 81 330 54 38 au lingi portefeuille magique au bomi mutute au souffrir peminge comme ngonga zo portefeuille sala ba entreprise na yo sunga ba famille sala commerce sala makamba oza na talent mbongo ezate zo portefeuille ko boma mutute zo portefeuille et sunga yo sunga pe ba famille ou accomplir ma mission aux entreprises monnaie no lingi avancer avancement ezate clientèle ezate toujours ba combat toujours échec appelle-moi plus de 143 81 330 54 38 plus de 143 81 330 54 38 benga na repesa aux solutions ata bakanga yo wapi na kindoki ata bomba yo wapi je suis spiritualiste yeba ke mututo ala ka misuru makasa mela mata mabele ki sezoraye pelo sambo oyo spiritualité zali 4 forces mai moto mabele na mopepe quelle que soit ma force maléfique ou occultisme et bloquer yo to batia quelque part capacité ya ko débloquer au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres alliés appelle-moi
moi. Plus 243, 81, 330, 54, 38. Il y a des gens qui sont stationnés, qui corps spirituel, les emprisonnés. Au lieu de qu'est-ce qui fait que yo nandoto balani ombango osotuki na pongi souffle do koro balanda kimbango ezongi briske na nzoto lalaki alors ce qu'on match okita obelela yesu vie ko simbate il faut benga ngana récupérer ba corps spirituel bozana mutabeli trop bo dépasser bambongo hôpital elembi appel conseiller Jenouer Mutioba plus de 143 81 330 54 38 azana cancer ozana diabète ozana hypertension ozana soki nini hémorroïde ozana toutes sortes de maladies prostate mutuna bino balabi soki ba opérer ya kufa so ba azana cancer mo amikua so ba kache lokolo a okufa benga nga ba ko kate lokolo tito sala le sambo pe pota wa limu au nom puissant du Dieu créateur Dieu créateur des cieux et de la terre. Oyebi nzamba pesa mutuna mutu pouvoir. Mutuna mutazana ba ambition na ba objectif final na mokili. Mutuna na mission na nga mission et pour na ko délivrer yo. Kozela te ke nzamba okitana soutane pa pambola yo. Kozela pe fanatique ya nganga moko to sango to pasteur moko te eza vie na yo na libota na yo. Et comme tango telema obenga jini way ozo solution au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre. Plus de 143, 81, 330, 54, 38. Ozana sida, ozana mabota ezoyate, yo soki zembe côté fausse couche, ozana bota rapete, mo reglaka, ozana besoin zoazeme, quel que soit âge commis, benganga to sambela. De loin ou de près, au cause de solution, ozana conditionné. Plus de 143, 81, 330, 54, 38. Nzamba nzamba a conditionné, nzamba sacrifice. Au sacrifice, mutoki na onda mbotindi, aux solutions à tikotak, au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre et nos ancêtres. Tokutani mbalasima. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mopepa sika, ya tobina Congo température, eye na mopepa sika, ya tobina Congo température.